Tindika Télévision, bienvenue, welcome, bienvenue, Bokota Malamu na Tindika Télévision, votre chaîne de préférence, une chaîne de la vérité. Kamwa, c'est également votre humble serviteur, certainement Bozaya Kosepela, de retour à Kinshasa. Ça fait 48 heures. Hier, j'étais fatigué. Na salaki vidéo te nazo sala lelo. Tokolobela nini lelo na émission Oyo Kamwa sala ko sala depuis Kinshasa. À la une, Eteni Longondo Ozare. Arrestation provisoire, le temps à se défendre. Samba Olonga, faute kozala ya nani na ebisa kabeli cri de guerre. Il a dit cri lié à l'état de droit. Tolobaka makambango bandakala. Naloba kiboti kaka justice asala musala. Samba Olonga Eteni Longondo défend la justice. Soki a longi ba libéré. Soki a longité a kozala dedans. Voilà. Fachi Beton Fumu Waditunga akiti na Bruxelles after allemande esika wapi na koyebisa bino lelo la différence ya Fachi Beton na autre ou l'ensemble ou les restes des présidents africains. Beaucoup mon particularité ya Fachi selon mes analyses dans cette émission. Restez donc branchés. Ba confession religieuse, bato na Nzambe, bato ya Biblia, bato bataya kabiso bolingo, unité, cohésion nationale, tout ce que vous voulez, ba réussir te kobimisa président Seni. Na bolingo, na ba communion, na mabonza, na ba dîme, na ba action de grâce, tout ce que vous voulez, ba réussir te kobimisa président ya Seni. Mais na ebisibino ke ba église ba yamba 6 bango ba lobi Denis Kadima kaka favori bolinga te ba lobi non aza infiltré azali kimbangiste te po aza muluba donc c'est-à-dire ba luba na église kimbangiste bazala te et pourtant baza ebe na monaki na ba mongo na ba sakata na monaki bango na nkamba et dans sommaire et tokobeta li solo ya Augustin Matata Ponyo. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi Matata Ponyo a tenté, bon, entre guillemets, fuir, mais pas mon dans l'aéroport, moutouma zo ben da valise, très mince ou amaigri. Bah, le but que c'est lui, on a natali vidéo, on a filmé la musique, est-ce que c'était réellement Matata ou pas? On en parlera dans cette émission. Et pour clôturer, beaucoup de monde a ba image vidéo oyo ça succès wana ngam na salaki on aéroport avec le président Gilles ba mususu ba seki ba mususu ba sepeli ba mususu ba critiquer et surtout ba to lamuka ba critiquer trop président Gilles et c'est la démocratie sauf que l'émission fait tabac ils ont dit vidéo moko et battre record. Ils ont vidéo ya tindika kamwa si Chilombo molobeli ya Fachi Beton mwana suka ya mama Marthe Kasalu na uti kolala epa na biso na kabe ya kamwanga. Émission ebandi. Bengana bana kangela bango na chambre ba mususu na cuisine po makelele zalate bolanda ngai 5 sur 5 na osala émission lelo sans maquillage donc je suis naturel. Parce que na ba règle ya télévision avant on le kana itandoike faut omi bongisa ngana mi bongisité na web sabino pourquoi émission ebandi tindika boyoka makambe ko le kana émission lelo restez zen concentré pour boyeba nini ekoleka parce que c'est lui qui a l'information a le pouvoir. Tobandi na Seni. Denis Kadima, toujours favori. Parce que c'est total na ba loi ya démocratie, majorité est opprimée.
pour majorité ya ba eyamba balobi biso Denis Kadima ou rien. Donc défilé na salaka awa na ndako ezalaki ya pamba te mbalo na kosala bana kobengisa fanfare na kolata kilote marche défilé bakimbangiste na ndako na ngai blague te. Donc jusque là na bomela bino te ezali kaka église catholique na protestante nde baza kotelemela Denis bakendeki na consensus bakoki te bake na vote Kadima azobima kaka favori eyamba catholique na missioni baboyi ye balingi ye te malgré baza koloba te kono parce kaza muluba ekolo mona chef de l'état mais oyo ezoko bima yango wana baza kotelemela ye po azali kasaye o azaki mbangiste te mais namoni ba photo ebimi ye na papa Simon ba photo kutu ya kala. Donc il est bel et bien kimbangiste na église kimbangiste ba Congo bazali parce que uti na Congo central mais okuta bangwaka bambunza bashilele bamongo bangwandi na keneki na nkamba namona ki bikolo nyonso bavandaka kuna ya ofele bapesa ba bandako ya ofele bafutaka te na compte église kimbangiste. Donc lokola bamongo na bangwaka bazali baluba pe bakozanga te baluba pe bazali. Donc toza kozela bokonza mboka nde a confirmer mais Assemblée nationale faut pas confirmer le président proposé par la confession religieuse entre autres église église ebele mais les deux catholiques na protestants bazo telemela ye na yebite pourquoi na yebi mingi te menga nazomona déjà défilé na sala ki ya pamba te ya Denis Kadima akobima na ye kaka po kaka favori majorité ezo primé. Voilà. Mokonzi ya mboka mfumu wa ditunga Fachi Beton auti Allemagne. Je crois ba image bozomona ngo tout à l'heure na tindika sikoyo kaka nini na loba bozomona ba image yango ndenge ezaleli. Mokonzi ya mboka asololi kitoko na moment on azobisa bino ataja na Bruxelles akitaki lobby na Bruxelles. Lelo Eric Nindu alandi mokonzi ya mboka na Bruxelles. Donc baza sikoyo na bela. Nini oyo ngai kamwa Siti Lombo na tenir ou na retenir na message à mokonzi ya mboka na Allemagne. Vous savez, chers internautes, Fachi a une particularité. Azali différent. Boye bayango ke na Afrique. Ce qui m'a la décision, ezaka oloba iyo et amen. Ba président africain ba banga mindele mabi. Ba président africain ba lobaka te na mindele. Pour ce ko tchemunoko lobby ka olongwe. Bako remplacer na mwana na yo, bako remplacer na rapprocher na yo, bako remplacer na commandant soki nini boy na boy mundela na ba possibilité na ba mécanisme belé pour ba remplacer ba président africain pour ba mindele ba mona biso ka ondire moi bilulu moi bilulu moi adimira bo. Mais bota la Fachi Beton aza président ya IO et amen te. Mundela même se manga ma vaccin. Fachi Beton mwana kin ayebi ke ba africain ba lingi vaccin te. Mais d'autres présidents par peur basa ko ndiyo ba vaccin na moko na bango tralala batu batonga. Fachi ta noko. Alobi oui te, alobi non te. Pour ce que lobi non, oluki ba guerre na mindele ba kote lo likopa. Soko lobi oui, okoti be na guerre na peuple. Pour peuple lingi na ba vaccin wana te. Yo ka soko Fachi bilo kazo beta au milieu. Ayebisi bango. Oui, toboite vaccin pour la corona. Bah traitement préventif, et pourquoi pas une solution d'un traitement curatif. Ah, béton. Et puis, il y a une promotion, il y a des produits locaux. Donc, consommons congolais. Talanenga fouli de konabiso, où il y a ça manadiar, mana covid, manalaria. Mana ezana ki Congo. C'est-à-dire éradiquer manisa, bakata na mukuse mana. Manalaria, c'est-à-dire ou signifie manisa malaria. Donc silisa malaria. Éradiquer le palu. Manadiar, c'est-à-dire manisa diarrhée.
Donc, éradiquer ou éliminer tout ce que vous voulez. La diarrhée. Mana Covid, c'est-à-dire manisa Covid, il dit. Éradiquer, traiter, éliminer. L'union, c'est pas synonyme. Donc, Fachi Béton, Azabanga Mundele te. Aligné Ebisa Mundele qui va comprendre Biso Petotaka Babourou te, mais nous avons quand même nos chimistes, au Bakosa ba produit, Mundele pas comme là. Donc, Boboni, la particularité, il y a Fachi Béton par rapport à la présidents africains Moussoussou. Oh, il y a Mundela lobby, Mbalamoko oui. Ce que Mundela panique. Mais Fachi tellement vanda jana mikili, ayebi Mundele. Yebi Mundele te. Mais Fachi ayebi Mundele. N'a président na bino Eli wana Facebook, ba yebi Mundele te. Mais Fachi ayebi Mundele. Ayebi ne reçoit Mundele. Tellement que sa valeur na ba produit na biso. Oh Mundele pas ko yo kabino, to mekape nano. Oh yo ba congolais basali. Donc Fachi ni ko la kisake biso peut te vendre kate. So ba besoin réfléchir, biso peut réfléchir. Tant bien que mal. Na ba niveau na to réfléchir, to peut ça ça mokili. Boyebi mana Covid on ko compte combien de millions de dollars na publicité président de la République asali. Voilà mon konzamboka lobaki ke na ko komisa bino ba millionnaire. Botala ndenge mana Covid e ko teka ma mikolezo ya mo konzamboka bo batela ye, bo pesa ye ba policier. Po yo moko sa lié maman na publicité, ba ndoki bisko ba telemi. Bo pesa ye ba garde ba kengela kai. Je vous dis sincèrement, produit oyo ko teka ma partout dans le monde, mamsuko le vaccin. Voilà un président responsable. Président Zanga complexe. Président même ça la vérité. Alors qui sait la réalité en face. Mais le président Ibéré Afrique. Sur le non ça boy. Oui, oui chef. Oui, ndiyo kiongozi. Ndiyo kiongozi. Mais fatite. Est-ce que mokonzi aboué? Tout na pour ça te. Mokonzi aboué comment na wapi? Sans plus tarder, regardez ce qui a été l'événement du chef de l'État Fachi Béton en Allemagne, en complicité avec Eric Nindou, directeur de la cellule de communication de Mokonzamboka, où il y a tout ça, la passage dans la chaîne, l'une des chaînes internationales, Boyo Kindenge a Bimisi Manzaka. Bini Mokaso Moutalo Barate, Ndazoba. Je crois que Malamoko, silence des morts, va comprendre la capacité intellectuelle de Eric Nindou. Donc, il mérite être à côté du chef de l'État, comme Nana Manoïna Kiumba, ministre près le président de la République. Donc, bon, il faut l'arrêter après. Nana Manoïna près le président. Eric Nindou près le président. Pour basali sa mokonza mboka. Botala marabango ndenge lekaki avec yemoko tindika mokonzi lobeli Fachi Béton. Na tindiki biloni. Les lampions se sont éteints ce vendredi 27 août 2021 sur Compact with Africa qui a réuni le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président des exercices de l'Union africaine, et plusieurs de ses pairs dirigeants africains autour de la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin, en République fédérale d'Allemagne. Cette édition de la conférence économique de l'Afrique a permis de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l'initiative Compact with Africa, projet lancé en 2017 par la chancelière allemande lors de son mandat en exercice du G20. La 4e édition de Compact with Africa aura été marquée par 3 importantes allocutions prononcées tour à tour par la chancelière allemande Angela Merkel, le chef de l'État président des 6 de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. La chancelière allemande a plaidé pour la relance des économies africaines pendant et après la pandémie de Covid-19. Pas ce que le monde allait vivre avec cette pandémie.
Il s'agit d'un côté de réformes au sein des pays membres, c'est donc l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo, la Tunisie et le Maroc. Il s'agit de réformes dans les pays mêmes et plus d'investissements privés et aussi de créer de meilleures conditions d'investissement comme réaction aux réformes. Mais en fait, l'urgence qui s'est présentée maintenant avec la pandémie d'avoir des investissements dans le secteur de la santé sur le continent africain, on ne pouvait pas s'en douter à l'époque. Lors de notre deuxième partie de la conférence, on a eu comme invité le professeur Chahine et Kristalina Georgieva a dit les vaccins sont la clé pour faire redémarrer l'économie et c'est notamment l'Afrique qui a tellement souffert économiquement parlant à cause de la pandémie. Donc la croissance a une importance vitale pour créer du progrès pour les populations africaines. Donc la disponibilité des vaccins et la production des vaccins ont un lien étroit avec la prospérité économique du continent africain. Et c'est aujourd'hui ici, on a 60% de la population qui est vaccinée et en Afrique, c'est juste 2%. C'est donc une injustice dramatique qu'il faut laisser derrière nous le plus rapidement possible. Et on en a parlé aujourd'hui très sincèrement. En plus des stratégies vaccinales, il faudrait d'autres stratégies thérapeutiques africaines pour combattre la COVID-19, a dit en substance le président de l'Union africaine dans son discours. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en a aussi appelé à l'élévation du fonds des DTS alloué à l'économie africaine. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds de DTS alloués à l'économie africaine, les 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin, en parlant de la nécessité du transfert de technologie et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. Tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes, ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Manacovid et le Doubaz C. Ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chahine, que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. J'étais content de sa réponse parce qu'il a dit que c'était possible, de voir si on ne pouvait pas rajouter au préventif des solutions aussi qui soient curatives. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays s'investit dans la production des vaccins, a émis le vœu de voir la mise en place d'un cadre au niveau des Compact with Africa favorisant les investissements. Les intervenants ont les uns et les autres rendu un hommage à la chancelière allemande Angela Merkel, arrivée fin mandat, pour ses loyaux services rendus en portant l'Afrique à de grandes instances internationales. Une douzaine de pays africains sont membres des Compact with Africa. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nana Manuani Nakiumba, la ministre pré-béton. Mokonzi Mboka. Cheval de bataille Mikolo Ezali, campagne sur la cohésion et l'unité nationale. Tout ça, nous avons besoin. L'élection, ça va. Tiraillement, ils ont raté. Contestation, ils ont raté. Na yango faut que nous sommes des frères. Na kata mabota na biso ba premier ezali. Tata moko mama bobota malibota moko ba musu ba na raté. Est-ce que na kosi? Na quartier ba premier ezali. Na commune ba premier ezali. Na ba province ba premier ezali. Na yango mokonzi mboka atindi na Manuani Nakiumba akende kote ya sango malamu koyebisa ke yo na voisin na yo boza bandeko, locataire na bailleur boza bandeko, Mundibu, Manianga, Muswahili, Muntandu, Mungwandi toza bandeko. C'est très capital. Asilisi mission qui toko na Kasai. Prochaine étape, bokoye ba mikolisa koya. Mbota la même retour na ye ndenge azonga ki na Kinshasa na ambiance eleki na kati ya avion. Tola kisape binoti bo sepela. Kamwasi Chilombo atindi kibino recevez Yewana Manuani Nakiumba, ministre près le président de la République Azako Zonga na Kinshasa atako pesa rapport epa ya Fachi Beton Fumu Waditunga auti kosala état des lieux ya Kasai ya Mbuji-Mayi accompagné na gouverneur AI ya Kasai Oriental. Botala bango image exclusive ya Tindika Télévision. Manuani Nakiumba mfumu buku mulongeshi wa Kalasa azongi na Kinshasa asali état des lieux amoni pasi milelo ya bana ya Mbuji-Mayi, bana ya Miabi pe ya Chilenge akeko pesa rapport epa ya chef de l'État Fumu Waditunga. Tokoyoka suite après yewana bana ya Mbuji-Mayi batikala pe na esengo biso wana toke iyo tomatie na pepo erataka te ekotikala ko changer te mulongesi wa Kalasa ake na ye prochaine étape bokoyeba yango kala mingi te tokokende lisusu wapi yo. Bye bye. Voilà, tozo conclure émission awa bofongola matoi boyoka oyo Kamwasi Chilombo akopartage na bino. Balobi ministre ya finance provincial aluki makambo. Ba vendeuse bakoteka te. En fait, on ba vendeur parce que mibali bazalaka pe. Balobi mardi oyo ville sans marché. Batombo qui balobi ticket et mati ezalaka 2020 francs, je crois. 200 francs. Ticket commis 500 francs. 300 francs wana pourquoi? Et pourtant oyo bato baza kozela gouvernement ça la pona ba vendeuse na ba vendeur ezo sala mate. Ba wenze salité, insécurité, makambu ebele. Mais pourquoi ba matisi ticket wenze zate? Tokotala mardi nini koleka. Kamwasi abele li na ye l'air yango. Ba kondi boyoka déjà bo trouver solution bien avant. Dans la politique, il faut anticiper. Na lobby na bino déjà. Matata Pogno
il semble balakisi vidéo moko mutu moko akondi akomi pena condensateur anaconda ngana komi nanga vimova na utika sai na dame na nenga kosakana ti dayebi singa misuni na le kuna ikosa kaka plan wana donc tellement to dame trop balobi tindika misuni le kuna ilaka bord wana moiti. Mais vidéo wana na yebite est-ce que c'est réellement matata ou pas? Bato balobi linga kima ba empêcher ye boye na moni vidéo na musika na tali na yebite soki réellement c'était lui. Longondo Eten, l'homme à la Bakos, Engambe Mobile, mwana ya Ekanga, mongo ya solo, mwana ya ba anamongo. Na yebisa kabina be mission lekaki. Na place ya kofinga ka mutu ko mirmire si réellement Eteni a détourné botika justice asala musala na ye. Faute kozala ya nani sambande olonga. Na komi na Facebook na nga ya pamba na komi kaka que je suis Eteni Longondo, beaucoup de courage, beaucoup laka. Batu ba finginga na ndinga kosakanati. Alors c'est que nengi wana totika na ba avocat batika musala parce que so bakanga ka mutumba la moko ba pandre ya kufa kaka. Aza mutu. Soki agera ki mabe, ya eu détournement. Justice a punir ye. Mais où est le problème? Minga pena ko senga soki ya solo ba détournement ezozala IGFP akuma pe na niveau ya ko récupérer ba mbongo kozongisa na caisse ya l'état. Ngana kote li Eteni Longondo te na pese kaka courage kaka na lobi wana bato basiri ki fallait pas na yebisa ke courage mais likambo ezwaka moto prison basala ngo pona bato soki ya solo ayibaki ako piriger peine na ye. Où est le problème? Parce que ta coupable ako punir ye yo ba ko punir yo te parce que ozwi mbongo l'état te ou détourné te. Mais jusque là ezali arrestation provisoire. Le temps asamba alonga batikaye ou soit à piriger parce que akweyi na mutambu ya l'état. Bofingeli ngai nini na Facebook. O Eteni amemanga na poto na mbonga moyibi te. Natana ba preuve nyonso. Nakendaki na mission officielle en tant que journaliste na ko couvrir ba image nyonso na sala soki IGF abengisinga na kolakisa ba image na sala ki na voyage na kendaki. Ba image ezali. Pona filma na président Macron, na filma ba Bill Gates ngai. Ba image ezali dali ba preuve que na kendaki poto na privé na sala ki musala na nga na filma Longondo to diffuser na tinda pe na RTNC et les KP ba image na sala donc na travaillaka na kendaki na mission officielle. Na passeport na nga awa passeport babengango passeport de service, passeport vert. Voilà. Donc pour Nabino Longondo coupable, bon comme coupable était. Donc to sundula ye, to lo batak, to encourager yete, ba cheka singana kingo ba boma ye kaka. Non. Soki yo la reconnaît pas Longondo te peut-être il y a 100 francs na yete, ngana lia ngata 100 francs na ye. Na série la communication tozala ki belé mais asala ki choix na ngai ameminga na poto na mbongo ya l'état na sala pe musala so ba bisenga na justifier na ko justifier bo finga ngate s'il vous plaît Eteni azapeka kandeko na bino na mokili oyo boye bisangai nani asala le sumte yezo atunaka batu question wana muta répondaka zalaka te muta bambaka mwasi ndumba libanga zalaka te. On est tous coupables quelque part. Mais il y a un IGF si réellement il y a eu détournement, vous avez Longondo, a fait un bon à caisse à l'État.
puis apirige peine na ye asilisi azongi prochainement bato mosusu basala te ye pe asala ngo te. Si c'est vrai ou cela est vrai, voilà. Lelo tour ya Longondo, ye lelaki tour ya Kamere, lelo tour ya Longondo. Oh pe koyoka te akozwa pe tour na ye. Voilà. Tindika ya lelo. Et sili na kosenga merci na Nana Manouani na Kiumba, ministre près le président de la République, à continuer campagne oya cohésion na unité nationale pour mona ki mutu mo muluba babambi mabanga na mutuka na ye bazoki se poza muluba te eza boyete. Bongo mukolo bino bokozwa pouvoir to bana pe ko kata bino parce que bino bozi pouvoir. Tozala na bolingo, tozala na unité, mukongo muswahili mundibu nyonso mutu nyonso tozabana. Nga na sa locataire esika na sa émission a landa kuna ngai. Mais ko lopango na nga sa mutu wa est. Nga na za na nga mundandu. Beto na beto kaka. Tosenga nde unité na cohésion nationale le cheval de bataille ya Nana Manouani na Kiumba. Totikala ini faute du temps, basije mususu na bombi tokosolango au fur et à mesure, certainement demain. Bonne chance na Denis Kadima. Na préparé fanfare, na kosala défilé. Na komati na balabala. Boyebi pourquoi? Na olobati. Émission esili. Bo fongola bana, bakotaki na chambre, na cuisine. Ambiance son en andako, bon polémique, comme ça c'est émission. Zwa vidéo partagée. Kabola yango lokola ba filmer ba kabola ka cigarette. Tokuta ni lobby. Numéro de téléphone yango est affiché. Au bengi nga na yambite yeba ki naza mutu na cause la paix empêcher et créer ce problème théo comment ça yamba téléphone ti nga na yamba. Bon. Bon anniversaire na katika mwasi ma fille, la journaliste. Oya filmaka tantôt, 2 fois. Lelo a filmé ngate parce qu'aza empêché. Aza na makusa. Benga ngati, oya na anniversaire ya mwana. Benga ngai, oya na anniversaire ya mwana ya kamwasi molobeli ya Fachi. Benanga oya na anniversaire ya mwana ya koko ya Kasalu. Et Michel Siri, lobby. On interposé. En tout cas, vous savez qu'on a confiance au côté du terrain pour aller au salon du salon. Donc, ceux qui les louent, parce que les bandes pas pour le cas, on a formé, ils ont au salon. Et en gros, en tout cas, je peux savoir non, merci. Et na kosenga ke to bakisa lisusu mwa moke nayebi ke tosali mosala makasi mais soki tokoki kobakisa lisusu moni mwana soki abotani abandi nano na libele ya mama à un certain moment libele ya mama ekokoka lisusu te to bana kobakisa biberon à un certain moment biberon fe esili abandi kolia fufu donc ozomona biso tozalaki nano komela mwa libele ya mama siko tomata tokoma kote ya biberon tokoma kote tokoma donc nyonso ekozala kaka na maboko na bino. Donc réussite ou bien échec ya foma eza na bino ba président de base parce que bino nde bozo sala musala bino nde bozo kutana na ba mama ngai na yebi ba mama parce mais bino nde boyebi membre moko moko. Donc ceux qui ba membre ba koyeba malamu nanga ou bien mabe nanga ekozala bino sur base de oyo bino bokoyebisa bango sur base ya comportement na bino nyonso nde ba membre ba koyeba ke maman Angèle aza malamu to maman Angèle aza mabe. Donc survie continuité ya fomam eza na maboko na bino nde ya liboso na lingaki na pesa bino merci. Mais que boza ba question ebele to poser nga ba question mais eloko lelo na lingaki penza na beta sede poza biloko mibale
tokokende côté administratif et puis tokokende côté mosolo parce que organisation nyonso eloko nyonso mpo etambola il faut mbongo ata na libota na famille tomonaka papa ake kosala mama soit ake kosala soit ake koteka donc bana bazokende classe à la fin tofo bana basala nyonso wana eza kaka mpona mbongo